ba juge wana to ba konana caméra baza bazuzu ba promotion c'est comme si une mission accomplie parce que ba dossier ya ba yuma ezali ba dossier ya ba kimbuti ezali ya ba 60 millions donc mutunyo sa kosambisa bango ba kofina na kaka kuna lelo bilan e kuma kaka soko lobi état de droit à caméra aux arrêts état de droit à caméra condamné. Sur internet, fidèles téléspectateurs, toujours encore une fois de plus, toujours honoré à recevoir un plateau na bino ya Zoom Congo Please. Oazali jeune maza ko s'intéresser na politique et le monde ne te reçoit na mai o etali actualité ya mboka na biso na politique. To kotika ye moka se présenter boye ba yeso kazali nani. Mbote mwana mboka. Mbote madame la journaliste. Nandimi te santé zali malamu. En tout cas na ngolo ya Nzambe ezali malamu. Soki ko se présenter na ba téléspectateurs na biso ba ye bayo ozali nani osala kani na vie avant to kota na ben sujet na biso lelo. Bon, merci. Zali, comme on a dit, Joseph Ahamba, Zali jeune, donc la bilingue nyonso. Kasi moi pour que ce n'est zali que na landi la politique moi de près, comme beaucoup na biso moi ba koko so zali kasi politique a pays qui par âge que biso nyonso to zali kati ya mokili wana ya politique. Quand on est balobaka moi on kabeta kamunda bakolo babinaka azali jeune mazali ko s'intéresser na politique ya mboka na ye tant msubi ba idée na ko bobise ko idée bampako bazali na ba place na politique na biso na ba idée na ye to kokota directement na sujet na biso liboso appréciation na ezali nini par rapport à la nomination tiko salema et pas chef de l'état na armée na biso. Bon, merci madame la journaliste. Mokondi amboka azali mokondi. Yango ete constitution ezali kopesa ye ba pouvoir ya koyeba ko gérer mboka ya kopesa ye ki pouvoir ki bokondi ya koyeba ko tia nani asengeli na place oyo pour na gestion na ye to bilan na ye ekende liboso. Kasi na nomination wana par rapport à mon appréciation ezali na moi kokoso muke mais ya malamu ezali ke ezali loko population azali koluka. Kasi ce qui est au côté na principe pe na moi ba logique oyo ba mikanda ba texte légaux ya mboka ezali ko senga biso to landela moi kokoso ya mike ezalaki na ndenge ke premier ministre c'est le porte-parole na ye alobaki ete ata na singa na téléphone mokonzi mboka atikala ko informer ete or la mission était de 3 jours où ça pouvait même il pouvait même être contacté même dans le téléphone que malgré ton absence il y a une urgence qui se présente, nous devons agir. Et mais le collab informant qui était, ils allaient moi kokoso muke mais kasi na ndenge ya nomination, mon contingent aza garé à bon fonctionnement de l'institution, à moni était batoana, ba kosala musala ndenge singeli. Nomination, ça va et ils mais selon la constitution de Mboka, ils allaient obligatoire que le chef de l'État informer le premier ministre avant la nomination. Pour ça, pour revenir à chef de l'État, ils ont habilité. Comment un premier ministre peut réclamer à travers son porte-parole beaucoup de gouvernement qui bon, agissement du premier ministre, il Kamba, ils allaient malamuté. Et à Koki côté na porte-parole à la déclaration à modèle wana ezali sans ce mot il y a irresponsabilité azali moto azali ko kamba institution munene qui est le gouvernement il pouvait aussi agir avec toute responsabilité azali na numéro à chef de l'état azali na ba service ayebi bato nani o ya ko kiko contacter pour na ayeba vérité à likambwana ezalaki ndenge ni kasi chef de l'état azana compte à rendre tel liboso à premier ministre parce que premier ministre azali na bila ko présenter na population la population de appelle sa président Mboka Félix Tshisekedi du pouvoir que pendant 5 ans oyo okoka kokumbe la politique na pour que tout le monde a pu bilan na yo yango mokonzi Mboka soki alingazo mokano oyo ye ayebi que ça na avantage la population na ye il n'a pas vraiment bon le droit ou bien il n'a pas vraiment un compte à rendre auprès de qui avant de faire la nomination il peut nommer celui qu'il veut pour na yeba que ayeba ko conduire politique na ye. En tant que jeune, pourquoi déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Alors, on dit que nous avons dit que nous sommes forts. Nous sommes forts. Comme on dit que nous sommes chef de l'État, nous sommes forts. Pour nous, en tant que jeune, nous avons politique, réflexion par rapport à ma cambouana. En tout cas, madame, pour nous, la vérité, le bosso ya bazali kolanda biso, jeune oyo bazali balandela ka bakota ka réunion kasi balanda katanga topesa ka bango ba information
nomination ya tango fort ezali mabe ngai naza na Kinshasa naza na Congo nayebi tango fort aza nani asala nini na mboka oyo kolongola John Lumbi kocha tango fort nayebi ke même président décision ya azwaki nomination wana euti na motema na ye te toyebi ke toza na kati ya coalition peut-être que partenaire na ye asengi selon négociation que non ngai okoki ko nommer te ça que mutu na ngai mais moi na mboko ezaki na ndenge ya coalition nde ba nommer ba na armée na biso mbe ba FCC ba ko lilela te po ba FCC ko sala bango mabe ko match ta ko nommer bango ba yebi eloko te c'est que ezaki na ngaka volontaire chef de l'état c'est peli na musala sala ya mwa nomaki na bandi ete chef de l'état a nommé tango fort na volonté na ye parce que oyo tango fort asali na mboka oto yebi na ba manyema ba exploitation ya forêt ya ba nzete oyo ye azali kosala na famille na ye to yebi makambo nyonso ite tango fort to yebi pe selon ba information na sana précision te mais tozwa makambo ya bitumba ya este il paraît que ye azalaki koteka ba minduki na ngambo ya banguna donc tozana ba dossier oyo to tikala kozwa précision te kaso ye lobama na opinion oyo to yebi tango fort moi ba mbeba ebele a sala na régime oyo tozali ko continuer oyo kasi choix ya chef de l'état je doute fort qu'ils allaient choix yobutaki na motema na ye ekoki kozala ke non malgré FCC bazali ko selon avis nanga baza peut-être ko se plaindre pour baza ebele te na kati ya nomination peut-être minorité parce que le chef de l'état a vu part la part du lion a vu bato ebele ou outi na libenga na ye yango nde FCC peut-être bazali komona ke non par rapport à nombre au nommé na moi muke biso tozu to se retrouver te mais na bandi ete na chef de l'état afandi pe azu tango fort tu as bien servi la nation tu as bien servi le peuple congolais na armée et puis na reconduit yo to na tia on esika wana en tout cas nazali na moi ba doute na esika wana na yebi que peut-être partenaire na ye asenga ki faveur yango ye akoki ko agir na tango fort kaka na mambo etali politique totalaki procès à Vital mwana mboka Vital Kamerhe biso tolandaki na télévision tie kendeke te ba condamné na 20 ans de prison ta détourné ki mbongo ya l'état mais na ba nomination to comment était chef de l'état jusqu'à ka ba juge ba na procès à mwana mboka Vital Kamerhe a nommé ba moi tie on a cour constitutionnel o atie na Gombe to ko eba te to pesa région na mbala mo ba to ba ko bete sala charne mais zaki pas Vital Kamerhe de chef de l'état récompensé ba mo beto ko bandi na place wana en tout cas likambo ya mwana mboka Vital Kamerhe ekomi kopesa biso ba jeune pasi tosololaka mingi na ba jeune ebele na babalabala ekomi kopesa pasi ete façon tozalaki kokanisa kende ko Kamerhe ayibi ebandaki na ba 470 quelques millions ekomi na ba 350 millions ti tozokita kasi lelo soki bato bakomi kososola keloko ezali ya malonga eza na kati te ça que par rapport à l'agissement il y a bandeko oyo basalaki coalition na ndeko Vital Kamerhe soki okanisi malamu na yebi ko zali journaliste ozali ko tuna ngai me makambo mususu yo moko ozana maîtrise ya makambo wana avant programme ya 100 jours ebim bandeko ya IDPS basalaka conclave na bango na centre ngana bakabona na ndeko Kamerhe wana ava ko Kamerhe a détourné Kamerhe a sali boy mona mboka bakendaka makambo parti na bango non mais zalaki na des résolutions eye banaka madame Filo eye banaka bango basala deux résolutions ça séparé avec l'FCC ça séparé avec Vital Kamerhe alors na ngambo ya Kamerhe ya INC bazalaki kotuna komituna bamituna eloko nini to sali bandeko na biso po bakoka kosala lisangana bango baloba bakabala na babete mwana mboka Vital Kamerhe ya kosala makambo koleka président Félix ko signer mikanda mususu na à la contre ya président Félix comment il roi vice-président nazo partager en vie na yote parce que na yebi que Kamerhe mokonzi na ezalaka Félix ngai état que directeur de cabinet soki batie ngai lelo nakoki kosala eloko te sans que mokonzi na ngai ba puis nazo pesa rapport na nani okolata lokola mokonzi na yo alati veste abe po te ya blé on te comme le roi vice-président mwana mboka mais est-ce que Kamerhe ayaka kolata soki abengi Félix que Félix yo kolata elamba ya couleur nini po ngai pa na tia couleur oya alati ba politique ezali non madame Filo ozali mutu ya mayele olandelaka politique de près comme de loin ayebi si au procès à mwana mboka Vital Kamerhe ezali juste te
même Yondengo Zawana, Oyebika, Kamere, Aïba, même dans la rue, ça se dit, Kamere, Aïbi, Aïbi. Il détourne 60 millions. Non, mais 60 millions, la Banque centrale nous dit 57 millions. Mais le conseiller chef de l'État en matière économique. Mais les conseillers ne gèrent pas l'argent. Les conseillers ne gèrent pas l'argent. Ne gèrent pas l'argent, moi qu'il soit président. Madame Philo, moi je suis économiste de formation. N'a évité ce qui n'a géré à Mossolo. Entre un conseiller de chef de l'État et le gouverneur de la Banque centrale, le ministère, parce que lorsqu'on voit la chaîne de dépenses, tout le monde a un ministère, il y a budget, ministère, il y a finance, la Banque centrale, le paiement. Alors, il y a Banque centrale, il y a ministère, il y a budget, il y a finance. Il y a la maîtrise, il y a gestion, il y a Mossolo, il y a entre les conseillers, pardon, il y a chef de l'État en matière. Il y a économie, si c'est finance. Moi, je vous dis... Non, quelle intimité? Deo Gracias, il n'est pas de la province d'origine que Kamere. Province Atikala que gérer na Kamere était tant que Kamere Azalaka na PPRD à l'époque. Je ne crois pas que Deo Gracias a yébana kana mokili ya politique et je ne crois pas que intimité mon ko etikala kozala. Et puis madame Filelo ko foyer vous allez journaliste. Là, nous avons porte-parole à Vital Kamere. Nous avons communicateur à UNCT. Mais l'olenge makambo ezali ko kendele. Ozali ko mona justice. Tolandi pe mo ba plateau ya mikili ya poto même en Afrique na koki koloba na Afrique 24 na landi plateau moko ya condamnation à makambo ya Kamere. Mais bazoloba les juges n'ont pas été à la hauteur. Il y a procès. Pourquoi? Parce que irrégularité, c'est là qui est un peu ébélé. Comme ma dossier, comme Kamere lui-même avait dit que non, la messe a été déjà dite. C'est inutile. Parce que Nalandi, avocat, mon quoi, na maire de Paris, Azali avocat. Avocat, moi, je suis fait caméra, j'ai ressemblé. Mais baboyi à côté. Mais tout le monde non, mais tout le monde a bandé Congolais, Moussou, Bakendaka, Kosama, na dossier, à Jacques Abema, na la haie. Alors, on a évité ceux qui moutent, ceux qui ont le droit international, ceux qui ont le droit pénal. Ayebi na yema kambo ya mibeko. Non, on va permettre de voler yaka. Mais vol spéciaux yaka. Mutako kene ko senga visa ceux qui volent les alakate. Mais maman Philo, sala moi analyse malem. Tala ndenge dossier ya Kamere qui ba condamné Kamere et après ba avocat na ba koko kayu de na ndeko na ye bazui bango na ba rao banque ba pesi bango ba $100 par chacun. On ezali mambo lukuta pona mwana mboka koko kayu di babi esalo. Ezali ya banque atikala ko démentir yango te. Ezali ya solo mwana mboka nani ministre Tunda ya Kasende après c'est là qui ko futa bango mbongo. Alors na éviter ceux qui Tunda ya Kasende aza trésor public ane fa futa bango ou bien na éviter ceux qui ndenge nini. Bon, tala isusu ata pona kutna te. Ba juge wana to ba konana Kamere bazawa ba juge ba promotion c'est comme si une mission accomplie c'est la malin pour la Kamere mais ba dossier tolo bakaka na cour constitutionnelle kuna ba ko fina na epelé parce que ba dossier ya ba yuma ezali ba dossier ya ba kimbuti ezali ya ba 60 millions donc mutunyo sa ko samisa bango ba ko fina na kaka kuna alors pour yo lobi asali musala malam Moussala malam pour l'institution, moi n'amboka Vital Kamere était ma madame Moussala né avocat depuis qu'elle madame Philo, tolo bake ba procès nyo c'est le cas n'amboko ezali ya mabe, ba procès ya malam kaka ya Kamere. Tes chances c'est quoi inde na mbalo? Non, ezali likambo ya chance te, ezali likambo ya récompense. Moi je n'accuse personne. Maintenant koki kotuna yo moke. Kamere lelo akangami. Tozali komona te bandeko ya IDPS o basala kinzira elongo na yeni sena Kamere. Malgré Kamere selon ndenge balobaka yibi mais IDPS akoki kokota makamwana te akole l'ensemble na yeni c'est que to souhaita ki yango te mais likame komeli na ndeko na biso to rendre ta visite pona nini bato ya IDPS nazali porte-parole ya yeni c'était mais pona nini bato ya IDPS bazali ko sepela na ndenge bakangi Kamere lelo bilan ekomaka ka soko lobi état de droit Kamere aux arrêts état de droit Kamere condamné alors pour nani bato ya IDPS avec tout le courage bazali koloba makambo ya Kamere ata mawa ke moninga peut-être boyebi que Kamere atekana ba mapango na il a vendu même ses avoirs pour na lelo Félix Akoma na lobité ke yinda achambongo ko le Kamere a participer à la victoire na ndenge ya finance na ndenge pe ya maloba na ndenge pe ya bitumanyoso alors pour vous dire qu'en tout cas le dossier de Kamere est flou. Lelo batu tout bazo ba Kamere yibimbo soko tuni muto pesi micro na yo ata micro balade Kamere yibimbo nini mais bazo lo ba ko c'est que la personne qui dit que Kamere yibi azana maîtrise te alors tous allez comprendre que ce qui est la justice
tolingi tomona yango ndenge information mususu ezali koleka na ba réseaux sociaux eza solo que coup d'appel esengi na parquet que non ayela biso ba extrait bancaire bambongo caméra zaki ko bimisa ba pesa biso pe montant somme exacte oyo ndeko caméra sina ki ko détourner nalandi pe ba journaliste mususu bazali koloba na mikili ya poto te bakangi caméra pouvait même cette caméra kokaki kofana na ekimia et que c'est au parquet ya koya na ba prévention ya koya na ba argument il faut et convaincre ba juge que vraiment caméra a détourné alors oyo nyonso parquet et proposa ndenge moko ndenge ba condamné donc tout monde a dit que ezali eloko moko ya ko en tout cas ya malamu te mais to sengi que rien n'est encore tard. Il y a encore du temps à coquille justice wana coquille ko se racheter parce que na mokili mobimé monani était justice ya Congo oyo tozali koloba ka état de droit les a solo état de droit alors tozali ko senga na cour d'appel que oyo basala ki kuna et sala mesusu na cour d'appel te na soki bango pe niveau wana ba koluka ba mata ba promotion ninge ba matisi bandeko na bango basala kaka mabe pour que ba matisa bango ba promotion. Moi, je suis fait l'état de deux ans qui existait pour que moi, je suis fait comprendre pour yango. Mais tout que dans le cambo, il y a des marches pour les cas, aux jeunes. Les politiciens, ils ont mis ça à jeunes, ils ont fait un balabal, mais ils ont fait un marche. Mais tout le monde marche, les 9 marches, les 13, ils ont fait un zokaki. Mais tout le monde a été un balabal, ils ont besoin de réflexion, ils ont dit qu'ils ce que pour moi, d'abord, Nazali Moutou à INC, je ne peux pas répondre à la place de l'UNC, mais Nazali Koye Bissau, Nenga na plateau na yo Koye Bandengue, ceux qui Nazali Moutou à IDPS, ceux qui Nazali Moutou à INC. Moutou Moussou soit zakane na parti politique quelconque, mais à Kokakane, on a tabé figé à parti. Moutakoki Koya na bilamba, et surtout que marche les Zalaki, pour na Koboya, Komboya Rossa, les Zalaki, les Kamboya Rossa. Que le peuple congolais lobby que l'élection se produit dans 2006 les élections à Malungate tolingite mutu oyo a contribué à l'échec wana akoka kozwa la tête ya seni alors peut-être que mutu ataza na INC ataza na IDPS il s'est dit non je marche comme un congolais la tibilama na que je marche alors les soucis ce n'est pas l'INC l'IDPS qui boycottait le nom de Rossa, mais c'est le peuple congolais dans son ensemble. C'est le peuple congolais dans l'ensemble, tout le monde qui drapeau à IDPS, qui wana tout ça qui na marche, tout le monde qui drapeau à il y a ensemble à Moïse qui tout beaucoup de gens na cache te bazala qui wana drapeau INC zala qui tombe moi ko kabona moi ko na INC ko ya malin mais na IDPS. Te bokabwani na ebité ceux qui bokabwani sali mais na yebi que ndenge to sola kana ba ndeko ya INC ndenge to sola kana ba bato ebele bazali na INC maman Safi Kandolo la fédérale en tout cas INC est allé à bon terme na IDPS mais comme dans toutes les familles du monde il y a toujours eu des couacs mais quand même kobongisa si on met l'amour devant surtout que c'est la politique ce qui va tché bolingo ya mboka liboso atiki moi ba sentiment na bango nani ayibi boye nani asali boye o kingani nde azaboye nani nde maboko pembe nani nde azaboye ce qui va longoli ba biloko wana ba ko marcher biloko na kosenga bango ba tcha bolingo ya mboka intérêt ya mboka liboso ke ko matiraillement to komi kolobela makambo ya 2023 au moment oyo to uti ko sala élection na to réussir oyo population ezali kozela régime oyo épée sa population et ça la population n'a pas mais les acteurs, les politiciens, comme déjà qu'on vend de la peau en 2023. Alors ils allaient là mais n'a évité ceux qui ont une IDPS parce qu'il n'y a pas de problème. Mais wana peut-être ils ont une guerre froide quand ils n'ont pas mais publiquement nous avons constaté que la guerre est allée. Mais sinon, s'il faut dire quelque chose, n'a pas marche il y a bande konabiso ya IDPS ils allaient qui malamu peuple congolais télémaki malgré moi ba dérapage ils en ont biso ba africain et marche ya FCC bango pe ba marche mais o ya FCC to yebi mbula na mbula ndenge ele kaka nazali na ndeko na moko na koki ko citer ba kombo ya batute ye akendaka na ye azalaka ne mutu ya Moïse a soutenaka Moïse depuis longtemps alors que atikala ko kenata manifestation mon côté à Moïse kasi ya FCC lokola bachaka moi kanyaka ce qui moi 10 000 ebimi moi 10 $ ebimi akei alors ce cas zongi kuno otuni alobi ezambongo ya mboka alors pour vous dire que ba play à FCC parce que na landa ki ndekonemi alobaki que majorité au FCC tozana ngo eza majorité ya konomete
kasi ezali majorité au peuple epesaki ndeko Kabila yango na sili parce qu'on va démontrer qu'il y a un intérêt tala ba population yango na pesi réponse que population ane yaki pona kanyaka te na ndaki mwana mboka porte parole moko ya pepe da bakete bango bazali bunte ya malamu ba encourager que cette population na moi mai ya komela na moi papier mouchoir ezali te pona kofuta bango basala marche population yaki na marche ya IDPS kuna ba pesaki bango le côté mais parti sur ezali INC basala ki INC basali marche na bango et puis je profite aussi pona ko féliciter ba jeune ya UNC parce que combien na nzela mwana mboka basala jeune bazalaki ebele ya INC bazalaki ebele et puis INC et marché na Congo mobimba ba marché na Matadi na Sidi na Nord Kivu ba marché un peu partout ba ko senga liberté muto aza condamné na 20 mais ans ndoto na lobby mais ezali ndoto te soki bazali ko senga ba moni te procès le kaki malamu te soki procès le kaki ndenge longo bani kendeko parce que même nga lelo oyo nazali ko côté la caméra te nous devons nga nazali jeune na koki ko hériter ya eloko ya mabete tozali kosenga ete bango bazali boso na biso basala ya malamu po biso pe tokota na nzela soki pena ndeko Kamere ayibaki to soit soki tomonaki procès alekaki nango ndenge ya malamu nakokaki koloba tout haut que Kamere vraiment asali ya mabe. Nous reconnaissons ce que Kamere a fait dans ce pays na basali city na ba pacificateur babengaka ye ezali kasi moi lolenge ye avivaka ya koyokanisa bato nde azwaka kombwana kasi na dossier ya Kamere soki lelo bato bazali kotelema ke ba contester nani condamnation na ezali ke bazali komona ke y a une main noire dans les dossiers dans les procès vous avez komona na pression ndakisa muke ba avocat wana ba boyi bango ba piétiner sol congolais na lolenge bazali ba avocat Jean-Pierre Bemba ba avocat kili ya monde est-ce que Jean-Pierre Bemba na ces pays azoka kaka ba avocat ya Hollande to azoka ya Belgique azoka ya Congo c'est-à-dire que avocat ils ont avocat monsieur bazalo ko la ba médecin sans frontières ici ka ba ko benga muto asala musala et la question c'était que ce avocat mundela il ka longi procès mais il fallait quand même bâtir avocat à kota asamba ce qui est asambi malongate ba continuer kaka na ba condamnation na bango donc en tout cas le lenge ya ba marche wana ezali malamu kasi nazali mingi ko féliciter ba jeune ya INC na ndenge ke basali marche esika balongwaki ti esika basukaki c'est l'information tozwaki ba o ba kambaki marche ba pesi kaka information na jeunesse ba yebisi bango ete bozonga na bandako na ndenge ya kimia tolingi makelele te bazongi pe accident moko te salami kasi ya bandeko mususu yo moko ozalaka na terrain oza journaliste d'investigation oyebi ndenge le kaka na terrain mais quand même INC en tout cas il faut ko féliciter moi mboka Vital Kamere azali na makala de kwa kangae to ko mona ba visite ko kende mwana mboka ne mimi melanya uti ko kende liboso na mama oliva ke kotala mama amida na ndako ezali ba te visite à réconfort to mwana mboka ne mimi melanya kende okoloba nini ba propos ya mwana mboka Frank Diongo ya tenaki par rapport à ba visite ne mimi melanya pas ya mwana mboka Vital Kamere na prison ya makala ezali mutuna ya malamu madame Philo ngai na kenda kotala Frank Diongo na makala nga nazala na parti na ete nga nazala na parti na ete na kendaka na bandeko moko to kendaka kotala ye na kendaka parce que na yebi ete Frank Diongo azali ressortissant à 100 kourou azali goutete là bon ce n'est pas le tribalisme mais quand même ngai pe nazali ressortissant à 100 kourou na koki a tout le temps ko bana ko consulter bango na koki a tout le temps ko visiter mutu soki azali na likambo ete na kendaka kotala ndeko Frank Diongo na prison po azali ndeko na ngai na ndenge ya province cette unité là nde sala kana ke ndekotala alors lelo nazali komona problème te soki ndeko Nehemi soki ndeko Marcelin Chisambu soki bandeko nyonso aside Kivu bake kotala ndeko na bango après Kamere alobaka po nalandaka ye mwa mingi nazalaka na parti na ete kasi nalandaka mwa ba leader o ba inspiraka biso ba jeune surtout bazalaka un peu trop scientifique Kamere alobaka mbala moko alobaka après la vie politique il y a une vie normale c'est-à-dire que la divergence politique est koki kozala to koki kosola politiquement mais ça na ndenge ya conflit na ndako te alors soki bato ya Sud Kivu parce que ba document moko peut ko circuler tous les élus et les sénateurs et les députés provinciaux et les députés nationaux ba signer document moko ke bazana pour ça ya liberté à Vital Kamere ezate ke bato ya INC mais bato ba signer na bato ya FCC na bato ya IDPS na ba élus nyonso c'est-à-dire que tribalisme mwana mboka boko ko tsa tribalisme non ezate tribalisme te bazali ko soutenir le leur ndeko na bango mwana na bango na yebi te ngai na kenda kotala ndeko Frank Diongo nga nazala na parti na yete ya kenda na réconforter ye que non eza makambo bitumba ya politique ezala kalolenge wana maintenant koloba na mwana mboka Frank Diongo oyo na respectaka na pesaka ye pe ba respect ebele
tango caméra côté dialogue ya Kojo Franck Diongo azaki na ba problème et avec l'UDPS alobaka ete soki papa Etienne andemi ko négocier na ndeko Kabila na ko désavouer ya ko soumettre na ngate alors ti caméra côté dialogue ya Kojo Franck Diongo azaki susu ko lancer ba maloba moko ya mabe na à l'égard ya mwana mboka Vital Kamerhe mais tango Franck Diongo azaki problème na justice tango ba moura ba agressa kaye na akoki ko yebisa biso politicien nani oyo akende kotala Franck Diongo na hôpital ezalaki na télé ndeko Kamerhe mais Franck Diongo auti kofinga ye pona dialogue ya Kojo kapesi Kabila babeki Kamerhe na kimotema na ye akekota akuti kutuna mama ya Franck Diongo libanda akoti na ye na salle d'urgence bakekotala ndeko Franck Diongo alors na éviter le Franck Diongo azoloba ndeko Kamerhe asala attention na ba visiteur na yebite mukolo na kendaka kotala ndeko Franck Diongo ayebisaka biso pasteur Mugalo oya ancien chef ya maison civile ya ancien chef de l'état azalaka na prison à Makala mais c'est là qui na ngaki na c'est qui koyaka lisusu awate pour mutu wana azalaki na kati ya opposition te azaki côté ya majorité à l'époque ya Kabila mais pour la nini peut-être il y a sa politique et la réalité ni la politicien na cachot il a été ni peut-être ayo keling de konaye madame Filo mais il faut yebisa biso il y a outi Makala azali malamu tozali komona ye il faut abanda koyebisa biso ke naza na poison na nzoto et que nazolinga te ndeko Kamerhe poison wana pe zoye nde falo babongo mais wana ezali na bandi ete ndeko Franck Diongo akomi porte-parole ya président Félix et ngai nakoki j'assume nakoki koloba ete akomi pe parmi ba communicateurs ya cash parce que baba azali prophète le seul opposant to tikali ne ya mokolo azali résistant opposant nani babeli opposant c'est celui qui non c'est lui qui s'oppose à l'action du gouvernement, il y a un régime en place. Mais il y a azali ko soutenir Félix, azali ko soutenir Félix, azali opposé sous hier je me rappelle tango G7 balongwaka batikaka ndeko Kabila Franck Diongo akutanaka na caméra à l'époque toyamba bandeko te toyebite soki Kabila nda utiliser bango po baya kopanza biso mais tango Moïse alongwe côté ya Kabila eloko nini esalaka ke mwana mboka Franck Diongo facilement s'allier na Moïse akena sima Moïse tango IDPS na yenti bazo la campagne yazaki na Makala pona nini ayebisaki parti na yete ete bo soutenir Félix na ba élection et na yebike soki to kozala franc tango bakangi mwana mboka Franck Diongo okoki koyebisa nga moto ya IDPS uye moko Franck Diongo ayebisa biso moto ya IDPS oyo akendaka kotala ye na kati ya boloko to akendaka kotala ye na esika ye azaki kobela azaki bokoni moto moko te ya IDPS et moi d'ailleurs na réfléchissant loin que non peut-être IDPS va sacrifier parce que bakokaki kosala ndenge basala na table ronde na Lumumba que ban congolais bazalaka na négociation balobi to ko négocier te soki ndeko Lumumba akomi awa te IDPS ce qui va reconnaître que moi na mboka Franck Diongo azalaka fruit ya IDPS bakokaka pe ko arrêter dialogue wana que non ba réclamer ba Roger Lumbala oyo afinga oyo akenda ko salina ba rebelle ya M23 ba pardonner azongi na mboka mais Franck Diongo oyo abunda na IDPS banakala IDPS tikala ko réclamer que non to ko négocier te na dialogue à Saint-Sylvestre sans que Franck Diongo soit libéré ba tikala ba sacrifier na dialogue wana na dialogue na basaki ba exilé ba prisonnier bon so na kati longo to ba ki ba prisonnier ba exilé et pour ce bana to ya IDPS ba ko kotala mwana mboka Franck Diongo na caché sengele te ba kene ba caméra ndenge ba musu basala kango non bon nyo sonde fuile kaka na caméra mais yo ko ba ndenge ni so ba na kotala non mais oyo ya mama nani oyo ba visite beleza ya caméra te mais information et samaka okoki ko boma nani eloko ya malamu te madame Filo lelo oyo ozana likama ndeko na ngai na sala na ye émission nake kotala ndeko na ngai na mbeto ya l'hôpital nake kotala esika problème ezui eza atana ke na caméra te mais na ko informer ndeko na ngai moko na ke na kotala journaliste Filo ye pa yebisi mutu na ye pa yebisi information epesami mais to tikala ko yoka atana ba soupçon te atana ba journaux te ke on ndeko moko ya IDPS akendaki kota yango tozo vivre ngo pele lona ndeko Kamerhe IDPS ba bundi ensemble na Kamerhe soka azalaki mabe na est bazo sala campagne baye ko signaler bango ke nzela oyo zokene na Félix bakoboma bino liboso bazongi sami tuka bazonga baye ko zwa nzela ya mai po bakoma na Bukavu donc omoni ke bazali bandeko oyo batamboli elongo ba kaboli ba affection ba affinité belé quand même soki moko azui likama
Attends, on a une solution à couper, ça a été, mais il faut faire semblant que ça a été tous allés ensemble. Jusque-là, moi, je suis Félix, c'est que je parle de qui est les caméras, c'est de connaître, ensemble, mais c'est justice, et ça, nous sommes là, mais il y a tout un quelque chose de c'était mon qui était bobé comme moi, si il y a un avocat, ça dit dire quoi. Kasi ngai nde fallait na tuna ke mutu na wana atako yo batuna kayote ngai nde fona na ya no la yo. Kasi pona nini ba prisonnier nyonso bazali ko pekisa te il faut kaka kamera ne ba pekisa. Yo zali politicien mwana. Ye mokonzi ya mboka akuta na kana bato ya FCC nyonso alingi. Ndeko na biso o bauti kolongola na Assemblée nationale ya. Jean-Marc Kabund. Bauti akuta na kana bato ya FCC na tango nyonso. Webi ba vidéo misusu eleka. Amati likolo ya punda bazo benda ye lokola mwana muke na punda. Oyo ndeko Azarias Robert alobaka que les anses de la politique. De le pouvoir. Donc pour vous dire que non, ndeko Kamere eza ba mesure o bazui wana ezali kola ki sa peuple biso ba jeune été bazali contre moi na mboka Vital Kamerhe parce que ba prisonnier baza ebele bato ba oyo ba soi-disant ba boma Kabila le père azala kaka na kati kuna bato il faut ba suspecter makasi bazali na kati kuna o ba boma bato kasi ye oyo ba akize na mosolo oyo toyeba ka pe motate bazali ko pekisa bato ba kende kotala alors na yebite tango yo papa na mona ka yo na voisin bosulula mais ngai mwana soki na lingina kende kuna yo zo pekisanga il faut na mona ke papa nanga nande ko wana basulula ka te ponga soki na sololi na ye papa ko lobaka biso to sulula kana bango te yo ke ikuna lolenge nini lokola ye mokonzi ya mboka akuta na kana bango lolenge nyonso asulula kana bango lolenge nyonso siko o Kamere soka solina bango esalini. Avant que je chute na question na biso ya suka na ina zo moi réflexion en tant que jeune je veux dire que na ngambo ya Brazzaville na sorti ya entretien na ena mwana mokonzi ya mboka station moso ya Brazzaville na kobimane batuni ete ce que ezali divorce ya coalition ya bete tozali jeune démocratie mais na mona habilité ya kosala divorce te en tant que jeune toza kolela misala eko mona na te passe eko continuer okoloba nini eloko wana na ko répondre boye divorce ya FCC na cash peuple congolais bazali ko souhaiter ngai na lingaka kokota mingi na kati te ke bakabwana to bakabwana te na yebi ete le chef de l'État c'est lui qui signe pour ce pays, c'est lui qui a la signature officielle pour ce pays, ce n'est pas Kabila, c'est lui qui a le mandat de ce peuple. Alors nazali komona ete soki mboka etamboli malamu te ikoza la faiblesse ya mokonzi ya mboka parce que ndenge ya utaki konomi na armée atuni avi ya mutu te ndenge moko pe fa nomi na bisika misusu yo zali kaka na pouvoir ya konomi na armée mais ba côté misusu zali ko respecter encore malembe moi na mboka ta musa zo kendaka malembe lelo madame Philo dollar to komi na combien yo ko yebisa population bazali ko souffrir que malembe lelo oyo dollar e komi soki na 21 ti mois ya août oyo esila to koma na 25 ti et puis nazali ko banga ete po nazali économiste nazali ko banga ete dollar na mboka oyo soki emati ekitaka te ata basali sembla ya kokita tokosuka lisusu to ata 10 tokokoma te na uti kopesa mibeko na mwana mboka premier ministre te batala ndenge ya kokitisa dollar en mboka na biso non est-ce que donc, mais madame Philo gestion ya mosolo ezali gestion ya maloba te ça ne suffit pas ya koloba ete bokitisa pe bakitisi eza bongo te ezali ete monnaie locale et perdre valeur devant monnaie étrangère. La monnaie étrangère plutôt. Alors, tant que bazali koloba ete bakitisa, nana kokitisa. Parce que nous voyons que les dollars est devenu rare. Et maintenant, franc congolais est comme ébélé. Alors, biso to zala kana bidjo eza extraverti. Biso to exploiter kate que to exploiter ba to mususu ba ko importer awa ba teki to kotisa kate. Biso ne to zwa ka devise na biso to kei ko sumba libanda. Alors, il faut qu'on comprenne le principe nyonso wana kuna koyeba ndenge ya kokitisa dollar ezalité que makambo ebele asila koloba aloba il faut tout ça là il faut guerre ici là na est il faut nani l'état-major général de la république ekoma na est mais tikala ko koma te les gens qui ne moi mona mboka déjà ine na ndambo ya pamba kasi yango nazali koyebisa yo ete oyo ya alobi que dollar ekita ekokita lolenge wana te il faut musala il faut asala musala technique oyo ba expert ba économiste ba financier ya makasi ba sale musala ensemble na banque centrale pour que dollar ekoka kokita mais ça ne suffit pas seulement à koloba pour tout le monde aka balobi et nous ne voulons pas oyo ezalaki na gestion ya régime ya liboso
il y a malobébélé, mais l'autre côté na terrain, to lingite que yé a hérité le quoi. Et puis le président doit faire attention parce que IDPS a mise en jeu. Pour ceux qui a réussi combat nyonso IDPS et sali au balobare ya 37 ko kota na mai na ebite ndani susu akoya suna na label ya IDPS que na postuler pe ba voter ba pesi ale ka mokonzi na mboko population na paye pour moi na volonté ya ko sala mais ba partenaire ba ko coincer ba partenaire maintenant c'est que ba partenaire ba leki na makasi mais ba la majorité na assemblée nationale ba poste nyonso ba onde ba candidat yetango ya nommé ba a touché armée a tout qui assemblée nationale. Dans la constitution, les alliés qui ont première position, garant de bon fonctionnement de l'institution. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous devez agir comme le président de la République. Parce que vous savez qu'après 5 ans, vous serez obligé de défendre le bilan, de présenter à la population. Vous pouvez faire un mandat à 5 ans, vous avez un salaki, vous avez un salaki, vous avez un quitté, parce que vous avez sous 5 ans, vous avez achevé quand même moi idée, on a un projet, mais tant que la population va se retrouver. Vous avez une population qui a coupé sa voix, et l'autre se retrouver. Alors il doit faire attention parce que la force est sous les bandes. Tout le monde faut reconnaître. Tout le monde a Moïse, c'est une force. Tout le monde a Bemba, c'est une force. Tout le monde a Fayoulou, c'est une force. On ne peut pas ignorer tout ça. Alors que ce qui est à gérer Malamouté a exposé des personnes à danger. Parce que dans le monde, ceux qui kabouillent, ceux qui kabounent, ceux qui n'ont pas sous la label, il y a des personnes que j'ai postulé comme président de la République, ne peuvent pas voter. À Koko et Sabitoumagnon, son papa est tient à Salaki, à côté si Nani parti dans Maï. Quand on a makambo ya 2023, tout côté na makambo ya mwana mboka Rosa, malonda malgré président boy ko entériné, ba confiance rejet ba sangana ki pona ko na moto azali na seni ba pona ki mwana mboka Rosa malonda malgré cardinal ayeko wangana abeshelo bete ba vota ki ete mais mwana mboka soni ka futanda wela ki ko kende kotika ba PV na assemblée nationale. Réflexion ne kozala ni bena biso ba ko pona moto sima ba ko niete ba pona ki ete. En tout cas, les kambo ya mwana mboka Rosa azali congolais. Azali pe ko bénéficier na ba droit neti congolais nyonso kasi loko na koki koloba na place wana nazali contre malonda te nazali pe contre moto mususu te kasi nazali kosenga ete chef de l'état a agir neti mokonzi ya mboka nazali mingi ko revenir sur ça parce que na yebi ete mokonzi ya mboka nde constitution et puis ça qui moi ba pouvoir ki mokonzi ebele ya ko agir et sika ya azali komona ke kokoso izali na likambo ya Rosana likambo ya pasteur oyo akendaki kotika ba PV toyebi oyo église du réveil ba sali na régime oyo tikoleka toyebi pe oyo église catholique et joie qui pona départ ya régime ya ndeko Kabila en tout cas nazali kokotela te mais na yebi ete choix ya Rosa eza choix ya malamu te ezali choix ya malamu te kasi ezala pe na ndenge ya tribalisme te que nazali muluba il faut que muluba à côté que nazali muswahili il faut que muswahili à côté bacha moto oyo esengeli na esika wana élection oyo ezali élection ya malamu en tout cas oyo na koloba yango wana kasi église catholique nazala na ba réserve ya koloba pona église catholique kasi nasengi ete base relier et bazala tout autour du chef de l'État pour que va trouver solution parce que la société civile na chef de l'État il faut pas trouver solution dans les cambouana car si choix ya Rosa ngai pe naza contre personnalité ya Rosa moi mboka to comme na suka inazwa makantino ya suka na makambo tel 2023 iza kokusana karata ya 2022 to tika na 5 mois to comme 2021 na États-Unis mwana mboka Donald Trump a déclaré que c'est impossible d'organiser des élections na mboka na ye mais vie économie na biso na pandémie o et ravagé mokili mais surtout à la misère organiser des élections en 2023 car madame Philo je ne saurais pas donner le nom à un bébé qui n'est pas né n'est pas encore né mais la kolobayete élection en 2023 constitution a tikala ko prévoir que koya koza la période de moko boye ke mbongo ezangi tout ça l'élection. Dans l'esprit de la constitution, nous devons avoir les élections en 2023 après chaque 5 ans. Alors ngai tant que démocrate nazali kondima ete élection ekozala. Car ce qui est élection ekozala te pona komi koyoka dialogue to fanda to solola. Ce qui est élection ekozala te en tout cas ekozala pas si mingi pona Congo parce que mais la constitution avait tout prévu.
La Constitution avait tout prévu. Moi, et l'autre, il y a un kanali benga pour na baya ko bongisango baya ko sela ngo ba élection. Alors to ko lingate IDPS oyo bazalaki na nzela pour na ko sela élection na ta Kabila et même IDPS wana population, nous la jeunesse surtout avec beaucoup d'énergie, to ya sous ko bima na balabala pour na ko sela IDPS ba élection parce que dans ali ko la na ba IDPS bazali ko loba été il faut tout qu'il y ait un recensement, il faut tout recenser, il faut alors, nous allons poser la présidence de la République, c'est le moment, il y a mobiliser les recettes et la constitution prévoyant pour l'élection, tout l'invité que nous avons de Kabila en 2016, tout y a comment ils sont en tout cas que vous allez à Maintenant, peut-être un mot de la fin, la question qu'on a posée, tout ça pour ça pour le bâton qui gêne. État que jeune, on a lancé un message dans les jeunes. Mboka oyo biso ne photos wa relève ya ba caméra ya ba Kabila ya ba tout ya minene ya ba Félix o ba gérer mboka kasi photos à la conscient. Nous devons être une jeunesse consciente. On ne peut pas faire la politique ya appartenance ya ba région na biso parce que naza mutete là et je dois soutenir Franck Diongo naza en tout cas le mot de la fin. Je tiens à remercier surtout la jeunesse. On a déjà conscience pour Namboka Oyo. Vous avez conscience à peine à Baye Moussous. Base à conscience, pratique politique, il y a 10 francs, il y a 100 francs. Et tu as ligné Moutouté, mais aucun nakaka pour Nabambongo. Et Zaliko, Bissomo, quand vous allez couper, ça va venir. Maintenant, le mois Namboka, on a dit, tes aliments balas, matin, tu as sur le plateau, on a vu sur Zoom, comment plus. Fidèles téléspectateurs, on a dit, au moins, tu as comme une souka à émission, on a vu sur Zakina, moi, Namboka, le bel mission, on a maillot et tali politique. Et c'est mieux que je te n'ai pas gêné, au bazar, on a